Mutambunda, tozolo balona de mutambunda lokola limbunda. Ba poto so no contrôler alimbonda ayebana ki pa dalaki na batu, même ina ba chanteur à l'époque, même ina maison mère. Mutabane ko ya bien lokola alimbonda. Na biloko musuni ba misa balinga ndo ndeti teni. Mutano ya bien makasi ko alimbonda. Abandoro zarate. Ya poto. De ce côté déjà alimbonda na expérience à poto déjà ba 94. 8 ans total mola non il faut dans la il écoute bota minante il y a un hôtel ça ali mbondano qui n'est pas depuis 94 mutuna ba ko s'organiser vie na na muke o adorozana to li ko linga to za la kete comparaison et za la kete o basali feli ya ngo basali ngo ali mbondano tango wenge kabwani balobara nani bakabwani wera na jibe basali bakabwani jamais balobara o teke o ba administrateur ba kebete o ye kabwana ki ya ngo biso likambo kabula wenge na robeta ngo accord sur 10 ans. Elo wera bang a o eloko wera azobwa kisa alimbonda eza comportement na e. Déjà la conduite que monta dans la conscience qui na musicien. Atika ochaba kwiti. C'est ça. Eloko zobo même mingi eza ba kwiti. Yango wana. Raison o epusaka na batebele ozo yokela mutu mame o ya do sana na cc na yo moko pona ngo. Exactement, c'est ça le problème encore. Ce qui a bon ici est tambolil nae. Baga monyo de tout pas wera. Et ça non la facilité. Na moni dans l'intimidation. Mutuna mutara na stratégie nae, mutuna mutara na pensée nae. De ngana ko côté loko moko teke mutabimira seke akufite ponga na baso mutakufa libela. De bino bokes boke non le dans contexte mo boke non na point B ninga sali woni taraka. Idée nae na martyr nae donc dans le côté watika testament aussi qu'on a nazara. Est-ce que zate kiazaki rodae assez kuseko makambo la moki fait accueillir pour Lazare biso okuta été to ka pe histoire de munso akufi boti ko kanisele mabe bo pesa échange na banga te kasi na ye moko peut-être ayebi ni ngo sala moto azana pibi nae a une intimidation na bombo na kelo kasika ngo na ko ya sali pe pona bato bazo ba chance ba sponsor ko ba fali eneke na tekile billet asali ba makambo nyonso tout oui sengela sala che ba panneau ba biloko nyonso tout d'ailleurs en dehors de ça na bato ba robeta musique na motoki na ba relation faire les robeta sponsor azate c'est que d'autres na sponsor okoma ko banga bato nini oniye ba hebiso likambo ko cha ba moyen na kati orchestre te songolo pakala pona nini ke eza na sensité parce que toza bazo baté et là on y a un événement ya ka sponsor pour ça et ça les comiques était à jamais à la wana boy pour la camarade d'artiste bo oyo tout ça boy yango zo mona ke musique ya Congo ça yozo kande ngwana za na zo lo baté no so no ma vrai ndenge mokile ndenge Congo comme otambo na salité nango au mona lo on est dans ma be le to mona makama be na vie na biso Koffi Olomide abeti Zénith no lepe na sima bato maintenant zo bela bato suivez les guides. Mais on a bossé n'était abeti masiki na betaka Zénith ça va et donc sur le Koffi Olomide tant le bara suivre les guides de là ba mo potana yena fa na fali na mwana ye mo parce que balingi komi welisa kulukulu number 1 ye non pas Koffi Olomide banda makambo ya ko provoquer batu ye numéro 1 ye patron ba médecin sikoyo mwana ye mo ko kontisu na jewana o ba wela gaga mokili ye pe numéro 1. C'est comment ça la vieille Rambo parce que c'est comme makambo beta rande yango. Melvin Beat. On a ça mambo à la police suite ya ba fausse information moko zo sur les réseaux sociaux pour na CMD. Et ezaka kato ebité batunde bazo loba mabe pour na agence na ba réseaux sociaux Facebook. Bon, batuka rande ba loba vu que so imamde c'est panzai na mboka et comme tamba mato ya bato. Donc c'est un peu ça. Bon, batangi comprendre parce que ba message wana na recevoir kango, ils a message transféré, des bazo transféré et pas bazo tinda ba message et ko tambe ke ba transférer on peut pas na ngai. Ko yomoko toza awa la police peme na CMD agence. Omoni nini agence awa. Comme un message en privé. Toi qui saisis na plainte contre inconnu na agence CMD pour la réputation agence na bango ndenge bato publier ba audio makambo sama na agence na bango mabe ba crime ba zobo mabatu ba zo sa mabe so retire biloko kuna mais biso to pemena bango tozui nano
rapport moko tel kama tozi pe problème wana te ki o ko basala ko mabe eloko moko te. Alors pendant que toki na banquette ndé toyi ko surprendre mwana mwasi ayoti ko démentir information ye personne qui ont kaka na audio j'ai ka audio mutu mwa public mutu ngo pa yebiete mais waza na groupe na ye oh écoutez na groupe na ye ka ndengo ya ba betere masa kama ne li solo. Bon après vérification yango na ay lelo ko démentir ngo que ça fausse information. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Voilà. Toza awa na CM2 multiservice. Côté balière na bango barin ba toza awa te. Donc voilà, toko na kati. Toza ensemble na ba konti bino moko bomona ke makambo yo babandaki kolobeza nango ba fausse information bomona ba colis. Bozomona bino moko ndeni ni ba colis ezaleli barin ya batu batera na bango te bazora na bango barin ya batu te. Mauvaise publicité batona soloka bazo telemela CM2 multiservice mais bazala musala mukie ya rosarana te bozomona ndenge ye moko mwana mwasi wana démentir ba fausse information o basalaka contre CM2 multiservice. Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pona bakoli na bino na ba transfert d'argent, CM2 multiservice. Sombele suka na bisanga. Baluki CM2 na butu bakokite, babibi na moi na masola lokuta. Ata kutu bazaka na posa barango. Ata kutu bazaka na posa ya myom. Ata kutu bazaka na posa lingundu. Foma sero bakoli mo bakata yango. Nani akufeli ndeko? Oya yaki ko bakoli. Azate mupepe. Nani basilisi kolota te? Tangu na ba agence na bango bakokanga nde bakotimbela na CMD na récupérer colis na nga euti Turquie balobi awa nde masolo so boyebi mosala te otika te to ngayo na CMD na colis na nga mobimba nga aza nanga commerçante biloko na nga eutaka Turquie ça CMD en tout cas mato michopo libanda eza te bondra na confiance ya Sirge banakin CMD multiservice na kota ki mobimba na bibi pe na koli na nga mobimba bakosa bino te. Ce n'est que dans le dictionnaire que le mot succès vient avant le travail. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Mokili Télévision, nous vous disons merci pour la fidélité, très chers abonnés, merci de soutenir nos 10 premiers, votre humble serviteur. Contre Boule, une nouvelle version, mesdames et messieurs, un nouveau numéro plutôt, la version est la même, avec Koni Star, Mafinga, les chouchous de la diaspora. Merci. À 5 mois de déplacement Mouké, déjà Tozane la Kata Mabele. Salut Koni Star. Oui, salut Nondi Premier, Koni Star Mafinga, là toujours na ndenge ya bokasité à Clarisse Lutadila. Nathalie Lutadila, bateau basungara Koni Star makasi na ndenge za Gunter Lutadila. Na ebi ke déjà ozongi déjà Vienne Kolaza nayo Richard Akunji Zambe abatela yo Chaga Lutadila amigo Jane Lutadila donc yabune bandara bongo toujours état que ba partenaire officiel ya Koni Star Mavinga Déplacement le kinde c'est bon. Déplacement le qui super formidable parce que batebele ba boulaka voyage mais so dara na kata kin ba benga ngo déplacement même Brazzaville ezani déplacement parce que était limba soda na ngambo ya côté CCZ au mona ke batukuna na ngambo ya Brazzaville ba osala nini ba waya dans la ndenge za la kaka donc Koni Star ava toujours en cheval Jojo Kande Sumbiri Tekiri yo molati si mboka donc nzambe alola aza na yo Koni Star Mavinga toujours ava na ndenge ya nondi d'accord voilà nondi premier Congo Mokili yango yo bande konangai na pesi liboso merci na partenaire na biso CM2 multiservice toujours continuer toujours kozala mais c'est Crespin un grand merci na partenaire na biso donc tolobai to télémé là-bas dongolo misu omoni ndenge ba pakati mbango donc CM2 très puissant et puissance ya rosarana te quoi un grand merci na
Pablo Kini, le grand déclarant, le seul et unique déclarant na kati Angola. Un grand merci na Ben Willy, le Gabonais le plus suspect, le Gabonais le plus dangereux, le seul fantôme qui sourit puissance mondiale. C'est quoi? Ben Willy, les Gabonais, j'ai dit un grand merci à boss Cédric Teka, $100 000. C'est quoi? Mon thème, ma maman Sarah Aleda Teka, na kati Angola, bien sûr. Et puis, Toye Awa, Nondi Family, je vois Omar Bouda, très puissant, plus que puissant. Et puis, le juridique, Chris Mukendi, ministère Yamini, toujours dans Maboko. Gerland Hilenda J3, mon ami, agence BLD Service. Et puis voilà, je dis un grand merci à Anter Bombandomba, si vous tout qui dit. Très fort, Yarosaralate. Voilà, mesdames et messieurs, Konistar Yeyo contre vous, les autres continuez. Konistar, Tombandambalamoko, na actualité, Tolali Boye, bien sûr que Weranson. Na wenge musique à maison mère ba otozala déjà na Londres bazonga ki ba déplacement pe na ba kokima pe ya bande comme sou esalemaki to sola kango déjà na émission ya biso la dernière émission to salaki mais to lali to lamuki to moni apparition ya Ali Mbonda sur les réseaux sociaux comme quoi aza toujours na maison mère bien sûr mais loko a regretta ka Weranson atikala ko remercier yete na fidélité nyon surtout au azala. Weranson ne reconnaît même plus que Ali Mbonda sa parmi ba cofondateurs ya Wenge Musique à Maison Mère, raison pour laquelle Ali Mbonda se retrouvé na ba vieux azanango. Kolela wana ya mwana moto, kolela wana ya moto aza fidèle. Toti komona fali pupa reconnaissance na ye pa ya ndeko na biso nani comme le nom m'échappe encore Félix Tyson auti kozwa lopango ba auti ko remercier na lopango c'est la toute première fois dans l'histoire de musique mais Weranson ne reconnaît pas Ali Mbonda na bata onyo surtout à sala ki wana Konistar yozale l'une de personnes au fani na Weranson moi mingi na ba maison mère moi mingi tu peux dire quoi par là via Lili en fait le problème c'est quoi les jeunes ont dit au moins une vie surtout barikopasaka moto aza na conscience oyo aza conscient ezalaka mpasi mpo basala nini baremercier ça veut dire quoi ntango yo ozoluka la comparaison ne pas raison oyo barikopase Feli Tyson oyo beti pourquoi ezali lokola azali poulain ya Kofi Olomide alongwe ye akoki koyede ndeko na ye Fali Ipupa asali kete napesa ye parcelle oyo na kaliki na bango baza na bango parce que kete biso toyebi Feli Dimbeni et pas ya Kofi Olomide. OK. Tango ba longwe akenda ko soutenir Fali Ipupa. On est allé récompense ya musala o bagende ko sala bango mibale. La comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire quoi? D'autre part côté à maison mère, Ali Mbonda zali mwana oyoyo a outi et pas ya Mbonda lo ningisa de 12 balles. Anti-choc wenge poto elaka makambo mosusu eloko mosusu oyo ezalaka mutu fa la caution na makambo ozosala nini ki azozala mutambunda tozoloba lokona neti mutambunda lokola Ali Mbonda bapoto so wana contrôler Ali Mbonda ayebanaki mpe azalaki na bato même na bachanteur à l'époque même na maison mère mutu abandaki koyeya bien lokola Ali Mbonda na biloko mosusu nde bamisa balingaka lokola neti teni Moutano ya bien makasi ko Ali Mbonda abandoro zalate parce que azalaki na carnet d'adresse ya ba parisien ya Bumbu ba parisien ya Makala ba parisien Ngiringiri ba parisien Bandal ba parisien ya Selemba ona Njili consort bango bandoro simba Ali Mbonda et loko nini ezalaka mabe na vie mutu pas dans la caution na makambo sani ki azosala. Est-ce que vous avez accusé Ali Mbonda qui a consciente en fait? Nagoso na yo eza na moto mosusu soko dans la banzela drink et dans la passe qui color qu'est-ce ça ni azalon to ba conscient na makambo mutado sa ngai naza Ali Mbonda combien de ke poto batebele po Ali Mbonda na expérience o leka ba jike belé o ba ke lobi Ali Mbonda abani okende poto so totali 3 to totali vraiment temps kala ebunga Ali Mbonda zalate ba volume 2 et volume 1 volume 2 Ali Mbonda zara déjà na makambo déjà ya poto
de ce côté déjà Ali Mbonda na expérience à poto déjà ba 94 vite en total mola be non du fond de la il écoute à bota minonte il y a un total ça Ali Mbonda no gene poto depuis 94 mutu na ye ba ko s'organiser vie na na muke o adorozana to lingo linga to za la kete comparaison et za la kete o basali feli yango basali yango Ali Mbonda dans to meki ko sala ka analyse compare voilà na kize ote nazo ko misole na likambo oyo lobi bon Saint-Esprit qui yango tozo loba kete conscience oyo eza na feli Tyson na makambo asali la fali ezo kutana te ranger bango mibale ka yena fali ipupa d'accord so Ali Mbonda tango leki na TV o décider kete o quitter maison mère alobi bongo te tozo loba na yo tala yango tenga na totalisa yo aleka kita maison mère alongwe fur et à mesure azongi les sous maison mère wana ke na BCBG azongi les sous maison mère bazongi ici après avoir fur et à mesure que ozo ko tia ba drink trop ba ko pesa yo suspension pour ba drink ça eleki na sa ba drink oyo ko tomber malade héritier aye ko landela baso Ali Mbonda makambe belé doyen fozala mais comportement kaka Ali Mbonda ve héritier biso vraiment na ko kayote akenda la team wata ko kende la team wata te ko aider kete otalika oda vie nanga d'accord moteur malamu héritier za nango a aider ye a koti hôpital makambo nyo to esili mais ba mère de akomé ko memela sous héritier ki tsa nini akoka yete ozo pas ko lela ya moto ndenga za bongo azali petit o wera linga trop adam milicien o wera alinga trop elo ni linga to rectifier o bato balobaka ba cofondateur ya biloko ebele komoni wenge dalaka na bakolo nango so pe bango si wenge lelo assemblée beta ba oyaka na gestion na bango ndenge zayelaki bazongi siango déjà ezalaka ndenge te nazotalisa yo ndenge ezongaki bongo bazalaki kana ba chef o bazalaki ba chef bazongaka toujours ba chef o bazalaki chef bazonga toujours chef tango wenge kabwani balobaka nani bakabwani wera na jibe basala nini bakabwani jamais balobaka oyo teke o badimisateur bakebete oyo kabwanaki yango na biso likambo kabula wenge na robeta yango accord sur 10 ans wana robeta so eloko me kabula wenge vas-y te na robeta yango te non wana to pesa da parcelle na robeta yango te ah ben non yo da yango na yebisi yo nzamba sunga yo accord 10 ans wana to robeta yango c'est ça le problème encore yango monaka ntango wenge fo boyeba yango bien wenge ezali na 4 administrateurs oyo bando ogere wenge ok ocomprendre elingi koloba te ke soki okoti wenge ozali lokola ndeti oza lokola travailleur ya baadministrateur ocomprendre mpo baadministrateur bazala 4 soki mpe babie bakobetisa wenge lobi na kisangani baoza toujours 4 administrateurs na balider influent lokola ndeti Adolphe na Blaise wana ezali makambo wenge soki opesi lokola moto lokola Blaise Bula kofi a gérer bien papa yemba gérer aboye mais akosepela toujours eloko oyo yeba monela mpasi bachef ne basani bagérer yango mona ntango babaka esprit wenge elingi koloba respect bato bakanisa yango ndenge mosusu Blaise Bula aza teti mais yebi ke presque okeboye il faut wera azala dedans ye nde moto akoloba soki wera aza te jibe mpe na koloba keke so na mokolo jibe mpe na bamoi mais taki aza chef akivaka agité excuse c'est ça le problème encore soki wera akosalisa Ali Mbonda wera apportake toujours na cœur mais abongisa kaka comportement na conduite na ye nyoto eza nango facile pour yozoloba wana mais yoza wera son peut-être parce que Ali Mbonda zoloba par rapport ya oyo ye azovivre pembe na wera po kolongwa moto esalaka pe zoloba ye azalaka te toloba clair kosala émission ya kobongisa maloba ke azalaka susu na wera te oyo zoloba nga nazo koapprendre reprendre Ali Mbonda aza na caractère na tanso wera ayotalisaki te ali photo vivre boye mais ali azolinga vivre na y wera azolinga tokoma tanso na j bien na a d'ailleurs azolinga kende toujours na z c'est ça le problème encore tant yozo yebisanga kete Ali Mbonda nga pe mission natalaki ye nakamoki so biki azalaka toujours na maison mère tango bake kosala ndeti dynastie bake proposer kete Ali Mbonda les anciens des maisons mères bato tout ça beto ya boto ça la beto ça mais à même so zunguluke so kuna tozolo bagara bien
soka bongisi conduite makambo nyonso to ezala bien eza simple eloko wera bang eloko wera azobwakisa alimbonda eza comportement na ye déjà la conduite qui monta na conscience qui na musicien atika ocha bakwiti c'est ça eloko ezobome mingi eza bakwiti yango wana raison oyo epusaka na bato ebele oyo ozokoyokela motu mame oyo azosala na sese na ye yo moko kopona yango eza te c'est ça le problème yango wana soki abongisi etamboleli na ye makambo nyonso tupa wera ezala nango na facilité kotala makambo lobi c'est très bien peut-être batulelo ba comprendre autrement parce que ba balinga pe ko comprendre ba pe balinga comprendre te ba ça rende ba salaka mokile salama toujours bon voilà mais il y a un truc oyo ezongara moi mukie na maloba ya batu tokozonga na sima moi mukie ya ajani ba drink ba mambo belé les gens ont taxé Weranson aussi, ont taxé plutôt Weranson d'être à la base, à la source. Il y a Bakuti Adjani par rapport à Nini Weranson Mutasala ya commandé Ngwana. Également, Batuazolo Bake, Weranson a tapé derrière Bakuti na kokomisa ali kokoma ya limbonda boy. Sikoyo. De Weranson yemoko. Est-ce que makambo wana ekomelaka ye na matoi soki ekomelaka ye démarche awere ezalaka nini mpona kolandela bato wana parce que soki tolandi adjeche il a eu à chercher ya koluka traitement na ye kozotala lelo ndenge akomeli tout ça mais eza libanda ya Weranson. Mais quelle était le démarche ya Weranson to quelle est les démarches ya Weranson pour bato wana batikala le bakoma mpe montant mosusu mwa bien mpe bataxe ye te na ba makambo nyonso to ezo connotation tu ba taxele wana nondi moto amelaka drogue ou amelaka bangi et le fona bebisa moto fonga mo pena participer nango eta ke ngana mela yango te moyena bebisa moto ezate spirituellement ozala yo ke nango lo wana neti ozo ke nango lo wana neti wera na kisi ake poto ke nango ezanga nazoloba o mokili ezoloba te mokili ekeloba bongo te eloba bongo nazo yo akize moto oya osala likambo po a gagner quoi ya to sola po a gagner eloko nini to loba eloko moko wera bosala la confusion te wengete bani na 81 sortie officielle le 9 juillet au Makamuno c'est bimi que wengete le mati et kabona le 9 décembre 97 ça fait combien 10 ans wana ke bato nyoso tout po na vinde to vivre à boye mutu na mutana na ba délire na so yi mutamela bangi pona tali soneti wera meladi ambate JBP na meladi ambate Blaise meladi ambate Adolphe meladi ambate et loko e sala ke mutu so okuta na leader na bino amela zolo yo ko mela zolo soko zali na entourage na yo na ba camarade na bino bomela bazolo eza vi na bango eza délire na bango ko tia wera na ba calcul o bato bazoloba po ba yebi wera te da wera comme ça la délire ya champagne la comme la net champagne na biso même na vin la kalobia ko sala ba délire ba chicha na ba cigare lobika de to la telle chose que bato wana ba yeba ki to caution makambo to sala lobito melate to zala bu roza pe na ba camarade non baroza la 6 baroza la 3 et belé o ba vivra na ba chel ba lala na ba hôtel ba melaka ba diamba ba melaka bu eli ko lobate kete ba camarade ba bibisa ba te ta caution sa mutu donc tant ozo beta yete ajani o ba tina ajani o ba to beta li solo ngala tiko mona na ajani makambani ba dringite yo tiko mona ajani na ba dringite okuta mutu na répétition do yemba okuta na mutu concert zo yemba pese mutu melaka plan yo mona o mona ete to dans la claire ngana kuta ajani kana les de répétition okuta ene tam suna concert o ya sala ra wana ceux qui a sala ngo vrai ou faux ngana tiko moyen na net reprend et moni eloko to benga lokwa net mutu akoma lokwa net okamusanga ya okamusinga ya tsozo ba yo mutu ya mutamwe yo ezo solo na yo ceux qui mutu akomela drogue eza délire na ye eza charge orchestre c'était pour mettre orchestre pe ba orchestre boni bato amela ba plan pe batika pe na bato pe ba sala ba succès lelo ba mela ba drogue o na roye biso pe o roboe
eza ba délire bato musu ba guta mutu musu atalima bo eza monde te na bimi mutu musu pa kocha ba côté pe libela pa baby ta ba benga ngeda ndoke ningolo bagara te toza na quartier lokola ndeti kasavu bungingi toza na ba vie belé ba mela ba drogue batika la pe lelo siko musicien te na famille mutu te na famille to lo basiko edani eta sentiment à bato mususu onga na yebi ba vie na musu na tambwana ba meka drogue mususu batika la bato mususu ba mona ngete eza fokop otoro mela ngote reprend ngana rova na bato te ke so bato mela ba diamba ba otama na ba diamba ngana mela diamba te na mela shimbogi te pour la mona même na volontaire obimisa mongo so masanga na rano na ngote de ba courage wana so insa batio ngote moyo koma na makambo wana eza te na mutu so koma soulé de yemo ne famille la masanga délire ya drogue na ebison de konanga ezala mamborte c'était la apek ezala pekso na mutu yemoko conscience ya mutu yemoko de tindaka ye na kota na ba délire wana d'accord yebaka na délire wana soko koti ko bima ngo ezala pasi tala ke loko me basala ngo soko ye na paquet nango ozomona ke te avion bateau immeuble baka nyote koti na kati ya zo le ngo benga ngo ndoki eza de na accélérer loko de soro bimi na vie wana ezala facilité il faut que nima ba changer makila hôpital mo na limiter ba changer ba makila mais que conscience ne ça ne ezala pour ozala na bateau yo pour être facilité ozala na bateau bo melaki na bango o bo melaki na bango ba bwana ro luko magete nondi to somi si paquet 7 paquet awadi o tenga na tika ba ko intoxiquer yo eta passe pour tika la o bima na kada vie ngana yebi bato ba mela ba plana même na quartier na ngai même na ba vie na ba sero ba teka biloko na quartier na nga tozana na bango nde muto abeba mais vie grand bato misusu ba bima na vie mais vie na so côté yango etaka passe pour ça ni o bima etaka délire ya muto ya sentiment réel mais le contraire que loko na batebela mela ngo il faut zalama na 18 avions comme le loko wana yo toma masolo faut zalama na 18 avions. Tu comprends? Ok. C'est ça le problème. On a bilo comme sous au monde qui mutuso a goûté na sentiment vie n'est pas ça qui est baby. C'est ça le problème encore. D'accord. Sikoyo Konistar otali spot publicitaire ya fait rigolo. Il y a Stade de Martyr. Non, Nathalie Honte. Otali Honte? Oui. Nalaxa. So la gisinga so lo Nathalie te yodo barete na na doute na ngote sué na biso abeta concert wana maramote sani esila. Kinshasa, depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Donc na moni dans réintimidation. Mutuna mutana stratégie nae, mutuna mutana ba pensée nae. Donc ngana ko kotene loko moko teke muta bimpela seke akufite ponga na baso muta kufi muta kufa libela. Mutu soka kufi akeyake. Donc bino bokese boke non lo na contexte mo boke non na point B ninga sali woni taka idée nae na martyr nae donc dans wote wa watika testament aussi kona na zana. Kwa mona kete lobi so faire azata watika testament. Déjà on intimidation la publicité nae pour tout le monde. Est-ce que Zate Kazaki a rodaé à Seko Marabola Moki fait accueillir pour Lazare biso okuta été to ka pe histoire. De munso akufi boti ko kanisele mabe bo pesa chance na Martin. Te to kanisele mabe te to Monique babilo kona eza ya kolamuka. Spiritu l'autre sono ka spiritu. Dona ko comprendre yote. Ngana moya nga pib na muta no filmer pourquoi bangite. Muta no filmer. Taobanga te kasi na ye moko peut-être ayebi nini yango asala moto azana pibi na ye a une intimidation wana bomona ke loka sika yango na oya sali pe pona ye concerné ka ye loko na sali to tiko kene na point B to kene na Y na Z et ko aboutir biso na rien et ezali stratégie nini oya do sala pona martyr na ye et kene na et dans la réussite totale. Deuxième lisu ba Gaulois na ba Gauloise tant to bande koloba makambo ya ba sponsoring ya Stade de Martyr o to ebi que sans sponsor so beti Stade de Martyr o dépenser moto ya makasi. Et on a vu quand même héritier ça qui na ba sponsor na EP ma bien même ki bazake belé te fali azali na ba sponsor belé makasi et on le va bien sponsor ni na sponsor zaki héritier. Bon tout monde qui tout azalate
Te. héritier to sur la claire photos à la claire Ah. ba sponsor même na ba brasserie wana et comment na ba coterie to le ba clair OK. ouais ana jibetang bazo ko beta wana tozo mona ba brasserie et zoya ko soutenir musique ça ni et que liboso lelo e komi na ba contre boule na ndenge émission na biso de comment maboye bo sala boye o sala mama kambuke ba oyate zo loko ane tika ka koi aya ko futa héritier droit qui ata logo na publicité qui est ndenge bazwaka charge boye au sombi ba billet 50 000 OK na on a action ndenge to Wana siko yo tozo informer biso no to biso moneka bo détail à l'intérieur to mona yo presque na mona qui était héritier da puissant na oya sala reprend ji billet 8 ans que conseil on peut ninga zalaté po bino bo bulega te conseil faut zalaté héritier que na ba nungu medala da l'homme a tel bino date que bouger te mais ako bunda pour réussir que te stade nesani et zalaté ça ni c'est bêta reprend bata bongo fo mona kete ba masa na ye ba ninga na ye oyo nyoto ba lingara musique héritier ba tchaki ba moyenje ye moko te ba moyenje yanga bete loko ni sponsor to da ma clair longo le loko bato bazo ba chance ba sponsor ko ba fali eneke na tekile billet asali ba makambo nyonso tout oyo esengela sala che ba panneau ba biloko nyonso tout d'ailleurs en dehors de ça na bato ba robeta musique na motoki na ba relation na ba producteur o ba repousser le quoi net ba apocalypse bela na sikoyo tozo solo la pote nazo wakize faire le lozoya ni sponsor yango démarche il y a question na nga zo développer déjà cette espèce na ibaki OK c'est bon faire le lozo beta sponsor azate siko to na sponsor okoma ko banga batu nini oniye ba hemiso likambo ko cha ba moyen na kati orchestre te songolo pakala pona nini ke eza na sensité parce que mon la musique na biso sani et kufa kala bio todo mona ke wera beti janvier jibe pena beti février au moins ba sponsor ba sani ba zo lelo ba sponsor be komi na ba coterie ba mo banga ba artiste o ba banga ba artiste était parce que coterie ngo utela et lo koni to lo ba lelo gonyo surtout lelo a so OK ke ndenge zalaka ba secrétaire ba orchestre ndé ba kutana na ba sponsor ndenge zalaka ba brascol ba brasserie le roi ba bralman sur là hôtel chef tel badara muta y chef tel badara muta ngani chef tel badara muta ngani on monake ba sponsor ngo ba brasserie et comme ça et comme go baby ça makamba kala badara ngina batanda ça makamba belé o makambu kili lelo balinga so ba makambo wana te mais lelo comme le quoi ndeti bo chaka ba parti siko konista ce qui lelo sponsor a commis qu'on soit parti pour peut-être parce que artiste oyo a lobby nangana sala et le côté to so na signé na artiste mususu artiste oyo ako kimangai to akolongwa est-ce que eza que bazomona influence makasi eza to intérêt na bango makasi eza et pas artiste intel que oyo azana ngote par exemple yango nde ba osala ba makambo wana parce que ceux qui bango nyonso tout bazaki na connotation moko à l'époque où rana JB babande où razana na prémisse peut-être jibata ton school où razana prémisse jibata na prémisse bango tout bazaki ndenge wana mais lelo to comme moment na ba sponsor baza plus c'est pas fali que pas va faire rigole o adaki pe muto azalo wa rival ndenge moko na nani to so lelo moko. Donc ça veut dire que Fali a plus d'influence que faire dans les lots. L'influence était brasserie et commune à bas côté. Mais coterie wana azomona côté moroté hein konista. Wenge bralma saini. Aye. Asalara nini? Atekaraba ba bien. C'est ça le problème. Fallait aye. Bralma saini. Atek ba bien. Héritier aye bralma saini. Elo hotel. Atozomona siko place siko makambo komi ko beba. Kasi yango tozozonga nayo il faut bazala influence baza influence sponsor akoyande aganya nini nani ni sponsor aganya visibilité eloko nini ya ba produit na siko yoza siko na bato pe ba pe fort ba ye mais siko komi ke te fort yango yozo kanisa tamsu bango ba omona ke o bazala ngo non eza coterie todo lo bana lelo na biso na ba brasserie wana makambe belé da robeba faire awa chance que tombe se pele na mona Kaboul photo da droit ngana ebiso na koma na dimension ya Salomon denga koma ko porter ki roi
parce que nakoma na degré à sommet qui a tout est vanité nga ya le romona okamora muté na mokilo ase jour otali sa zolo batebele ba regretter ba chola ba finge bembe na yo yeba makamoto tsani na kata mo ya mokili c'est ça le problème yo tango zo beta na ke brasserie so ba moni eloko nyonso tout et dans munene to bazo baté toza bazo baté eloko nyonso ya munene veneme ya ka sponsor for ça et ça me comique était agent moko azalaka wana boyi po azalaka camarade artiste bo oyo tout ça boye yango zomona ke musique ya Congo esani yozo kandenge wana ezala na zolo baté no so no ma vrai ndenge mokile ndenge Congo comme otambo na salité nango na so no ma clair reprend ndenge Congo comme otambo na salité to so no dernièrement faire avec opesa caution na ina makamani administrateur à martyr a comment compliqué faire concert no kwa nisani et raté tant que basali remise et reprise pour moni que était musicien ça nini afungoli ba énergie na ye afungoli ba pub maramuno to pas comprendre que était ne na robeta to tika makambo wana mokili ezali ya bato reprend mokili ezali ya nzambe Congo ezali ya mutu moko te za songolo pakala te Congo ezali ya pour tout le monde oya ko sala musique ni normalement c'est pas donc musique ezali kala et comment on les gagne ya lelo pour nani anti-choc na wengi ebeta podium moko botali o azana talent o azana moins de talent empire na zaiko ko beta bebo tala ba talent o ba beta ka danger o baza boy bino boyo mona ngobo mais lelo makamole zate poani communauté congolaise ko yimote ya mabe na ba orchestre ebele ko mina yimote ya mabe c'est ça le problème encore OK tango bino boko kolobate bozo comme ça lokwa neti ki danger mo déjà pour brasserie qui batunyo tout bazala wana ezalaka po ebikite o événement monene poto tchapwa tout à juste pour bimisa déjà bon ba martyr wana déjà écoutera déjà au bebsa ba 650 000 ba 700 000 c'est beaucoup et y a un total ça si ko to mona sponsor pour na pub ara pour na pub pour na produit na yemo zanango achaka wana ngomone pour na ba fiche mais le loko motama bo événement mo bia monene hôtel ma ba sponsor beaucoup mis na coterie mo boye pour na sola na artiste tel yene moto toro ya te po parce que et ça là qui boezong ça qui boe to linga musique a bon te musique na biso ekufa to linga musique a bon te car la musique na biso qui fort on a ba na yo le to comme faible. Yes. D'accord, voilà, toujours continuer. Je dis un grand merci à GNI Construction, Gelor Nondi IP pour construction, Bandeko nyo surtout bana posa ko tonga ba parcelle de rêve na bango. Boye ba ke to ko somba mapangu ya solo. Bo contacter Nondi premier na omemabino na GNI Construction. Yende mutakoma tiafouin. Na sombe pa na bino na buki yango na tongi yango na commission extraordinaire. Joyeux anniversaire à toi Gelor Nondi Ipepo, le roi sage. Je dis un grand merci à Djibril Ndombe Casimiro depuis l'Angola, motema ya maman Nathalie Ndombe, hein, et puis papa ya Claudia Ndombe bango na Canada. Djibril Ndombe, un grand merci Nayoma Galindinda. Depuis quelque part, je dis un grand merci à Immaculée Mpaka, moi na Mokonzaza Mokonzi. Un grand merci à honorable Pepito Kilala, hein, bourgmestre ya commune ya Kitambo, yo mona bozomona nde Kitambo zozwa valeur tout ça. Pepito Kilala zawana ACP toujours en avant. Un grand merci à Interbomba Ndomba, c'est vous tout qui dit, et puis bandeko ya Braza. PDG Raoul Ominga, le milliardaire PDG Raoul Ominga, j'arrive déjà bientôt là. Et puis le président Papson Makunji, toi-même tu sais, hein, le PDG Lito Ikozar, et puis notre ambassadeur Christophe Muzungu, j'arrive bientôt là pour le cadre du concert de l'artiste Fali Poupa et Aigle de la République démocratique du Congo. Konistar Mavinga. Pour tokende moi rapidement, tokomi na biso déjà kokende vers la fin. Héritier Watanabe na mabele ya Kinshasa, mais nazo keloko moko zo ningana mai moko zo ningana wana. Héritier palinga signé Yu Arena. Yu Arena héritier et ça confirmé, c'est-à-dire quoi? Disque ce qui est bimi à haute date ya Yu Arena. Ah, problème mo te to be lo mo condition à ça le do ma congolais wana.
so ofuti basali na yo pesi mbongo na yo makambo esali nini tesili reprend kuna siko pesa komona siko kete peti ba sponsor ba Hollanda siko nde bato ozo reprend pesi ba sponsor omona ke fiche bimi omona oya tieboye total oya tieboye koteri kuna moeda susu et cause à date ni na da so ega disque bimi disque bimi quand la da tol ba va novembre de yo ya ke ocha de makambo tu a ocha date na ye o ezo kendega ndenge zaela pour parce que to loba ke to kozala mutu to kozala mukila te et indi na musique à Congo bien bolinga bon te to na pota culture ça ni ekende parce que dans la ikala o mona ke orchestre esali o mona lo on se da mabe le to mona makama be na vie na biso Koffi Olomide abeti Zénith na lepe na sima bato maintenant zo bela bato suivez les guides mais nzora na bosa negete abeti masiki na betaka Zénith ça va vient na biso Pascal Rochero vient na biso akotsa okima na poto na 63 bato baboye fort na botie po azalaki te ko azalaki te po nini on a limbola ce que lo kongo mais 63 yo pose azalaki te c'est là dans son nga historien pour la bénéficiaire bango bata bato fo ba yo kamela OK na kati ya Africa Jazz Grand Calais ayembaka trop par rapport ya ba milicien na ye Jano Bombenga na Taboulay bango ba ko décider so to landi vie oyo to bando komele kaka banzembo moye to bénéficier et gozalate dernier to ke poto na 63 to zonga te omelo bakimela te ke po batika na poto te bakimi po basala ba orchestre na bango po ba remarquer na kati Africa Jazz Grand Calais ayembaka trop par rapport na bango. Reprendre pour battre belé à cause ou le ça la commentaire ayebaki biti te po nini émission de betara masolo mbango mbango po total la nini total la ngonga yango na limboleli ki po parce que Grand Calais ayembaka trop Taboulay za na posa ayemba Jano Bombenga za na posa ayemba ba yako mona soki to landi vie o to robima nokite a photo kima poto sala banzela na biso yango na limboleli loko. D'accord. Il y en a donc sur le Koffi Olomide tant le bara suivre les guides. De là ba mo potana yena fa na fali. Na mwana ye mo po parce que balingi komi welisa. Komi welisa ndenge. Katika Koffi la barada numéro 1 et où ta pas Koffi. Koloboza numéro 1 ou t'es pas Koffi. Numéro 1. Papa. Mokulukulu number 1 ye. Reprend. Koffi Olomide banda makambo ya ko provoquer batu ye numéro 1 ye patron ba médecin sikoyo mwana ye moko akontisu na jewana oba wela kaka mokili ye pe numéro 1 c'est comme on ça la vie rambo parce que makambo ko betaka nde yango obino makambo ko betaka te ko patali mabe makambo na provoquer batu faut pas fallait dans une provocation mais pas vie rambo ne de songa mbeli ba betaka likofite d'ailleurs mutaleki azate mais balobara pe kaka oyo tant mususu to mona pe na misu po ceux qui sur lobito landa pe tant mususu na détail ba exploit peut-être au fallait so sala lelo on peut dire que c'est le numéro 1 la minute numéro 1 dali na kati ya orchestre na ye to no orchestre na te to en général on sala makambo liboso na bango oui que BCBG a ozwa lelo bazi ba visa Bake Europe, au monde a maquillé les bandits pour JB Peranza, l'eau, et au pesé, au monde a tata moura moukola, au bima, tout ça, qui a banocha maquillé les nabalabala pour JB Peranza. Bala bon bat, baza ba capable de faire makambu tout, ou de sala malelo. Et l'ingo le baté qui bazangi production, qui bazangi bala, il y a makambo ou faut pas autre temps, autre merci. Tout sur le ba bimisi album awa JB Peranza bimisi album fallait bimisi album même temps. Mais tout monde en réalité sur terrain que l'album formule c'est ça likolo ya nini. Yo ça na posa ya makelele. Tu dois posa makelele te tota la réalité sur terrain. Ça na posa makelele te soro vando ka jusqu'à JB Peranza qui était kimukolo. Te to lobela lobela succès. Yo ta ka makelele. Te succès ta makelele. Yo ça na posa ya makelele. Nga na posa ya succès. Na côté ka bien. Na tota les soro vandi. Ozoga disque ya JB Peranza. O comprendre que te vieux yo a bossé. Toboya musique ya solo. Toboya yo siko tellement d'appel na âge no ya makelele faut se pela to na
na makelele, c'est ça le problème. Bimisanga vraiment na balabala. Ah, tant bango pe bazao ça ba succès kala ane zaka makelele. Succès auto do. Tata ona mikolo ba no mona makelele. Ya makelele on ezaki tata o wemba do sala succès na ba fioti na ba lambi ba beta musique. Ezaki makelele. Bazo sala ba succès na bango, ozo mona Koffi Olomide kuna pe azo beta kuna ke succès do ça. Oyo kuna do ça, mais na biso nondi jour na webisa yo ke ba makambo ezo lekana musique ya Congo. Ah ba chaîne bino ba okanga. Ete po na biso makete ba okanga ngo. Omoni ere mona na ba réserve na linga ma ko pasuka te pona tala kaka bato pe balinga nga pe trop bataela nga kenana makambo ngo pe bo. So na lobina za malo kwa net kina sala même mission lo kwa ba weshi ah batebele ba okanga. Pe batebele ba piquer ba crise pe ba pe ba réponse na ba réponse pe ba que c'est belé ba sala ba recherche ba okota mali suna mozindo ba comprendre que to kende wapi to suka wapi to komi a ndenge nini ba que c'est belé ko to suba mozindo voilà wana ebiso noni to bimana balabala ngo grimace biso na jour na vandi mabina leki na parlement na lokolenga na vandi be papi mabilama Tupac Kaluji na Karel ba vandi be no kanze bombe jibe penado beta oyoka instrumental reprend na tuni bongo kese ba singa BCB jenga bi yo mona ba musique yango eyaka malembe yango mona etikalaka ba musique bon pour ba musique so bandika be papa makele lobi longe za ni ekatana so ta on atali bo na tali makepo ba vraiment bateau ya BCBG passe ba vandaki donc na tuni ba singa était disque à JB dans tali instrumental nga mona tali ke niveau ya beteli disque nga bia la musique etikala la musique monsieur ça et les cas. C'est ça le problème encore. Il y a un habit sur le non dit si les samara mo sala pas sur la caméra voilà. Faut pas sur la. Ah, Konista. Tu comme l'obso qui est na suka. Tu comme na suka ya contre boule. Na moni Cambodge azongi mais aye kara na malobara moko akimela kenango tout ça aromo betane ba le passé ko attaquer les souka fali mais loko moko intéressé nga lubi kakola leki était mais on est dans rivalité pour madame musala moko rivalité à la rabo on comprend rivalité ezalaka bongo nde to leki ngate ngana leki yo yango kindaka bien et c'est ça les problèmes encore mais na boulot boy on dit marapé Cambodge on dit mettez point so da yi meilleur était mberengo comme na niveau à na ngote reprend yo mona yelo nini ngana talisika ka boko pone héritier accord 3 à 4 à 5 à boko point Théama moto naneli Cambodge ba memi et pas fali asa nini Hakim atikali Hakim Hakimi bakuta ene héritier asa nini azoni ya on a ebisi au Canada date lelo accord 5 à boko point que mais c'est là Hakim quand azui azui sentiment son quand ko rassurer moto moni Cambodge héritier banda ko kotela depuis pour héritier dans la Cambodge na la maison mère parce que mon rivalité à Kakol na Cambodge comme bon reprend c'est rien à voir avec ma Cambodge cassé mais héritier bundé la Cambodge depuis maison mère reprend ba fille no ba longwete ba Jackie ba longwete ba la cause ba longwete Cambodge là je reprends la vie c'est que un jour et ça ni et signe c'est quoi tali siko assurance va pesi na kino rozalaboy tala so mudo ti poto siko ba tali sekini o yemo abeta bill o yemo nguluma mais ba tali se ba avantage ya kin tala ke zalaboy so asundoli siko poto eki siko po ala héritier et logo ni héritier pesi promesse yango obito comprendre héritier après accord 3 à 4 d'accord voilà total encore 3 à 4 ans. Et voilà, bande de côtes 6 contre boule lelo. Konista moi bambote na onde za la kara na sir papi matalatala malgré zo bois sanga.
arrêtez de la marée. D'autre part, nous rencontrons papi Matalatala, est-ce que vous avez un numéro d'Akocha? Na habité dans numéro d'Akocha. Est-ce que bien qui au bien est-ce que bien qui papi Matalatala tout na santé au tout na gité. Donc fur et à mesure, bon l'écoute à mon way, mais batinda ga pesa mbote na bawa. Pourquoi pas na pesa mbote pas ya Clarisse de Canto, Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, pesa mbote na Mosigo Zali, Gouter Lutadila, Chaga Lutadila, Ami Godje Lutadila. Richard Akunji n'a pas fait un beau théâtre. Donc, ce qui Nathalie déjà, Claude Moseka, Poso Moïne de Souka Mindele, Chirac Nikita, Cédric Ndombas. Chirac Nikita, vraiment. Donc, il y a eu à Cameroun, Derek Mbemba, le millionnaire en euros. Donc, il collègue à Robate Layo, Guigui Dakocha, Roger Dakocha, Idriss Dakocha, Chapio Daï, Motema Chanel. Bozenga de ki kola za nayo kolo apambolo makamuno sote dans la nenge ya limemia Gisèle Tsukula so aussi siko sokola bongo yebisa biso Olga Sobina kolo ya barobatela o makamuno sote la bien HK Hervé Kanga Jojo Kande Songa Japon Jamul Kanza Orbrit Zambata na bino makamuno sote la bien Nasuki na Hervé Kanga, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je dis un grand merci à Choucha Lumière d'Angola. Hein? Moi, si il y a un journaliste à Simba Angola, Choucha Lumière d'Angola. Merci na Kadi Mabokete double poche. Moi, si à l'équipe na mibali belé na ba possibilité. Je dis un grand merci na bande kotu balingara nondi premier. Tokutani prochainement. Ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.